baika non chaîne na biso ezotambola tozoluka pene ingende et la chaîne YouTube ya émission Moseka de Malheur moderne malgré tout kokota moye ingende comme ça mpona koluka na kati ya chaîne YouTube toza koluka sango epanzani partout ke mama moko azosala kwanga basangisa na makemba yango nde tozoluka ye na kati ya chaîne YouTube oyo ya émission découverte yango toza kolukaluka ye nde tokoti balobi apeni ingende yango oyo toza kotambola kaka kolukaluka kaka. Merci beaucoup. Alors la chaîne YouTube tokuti so tonton na biso Bogar. Bonjour papa. Bonjour. Baolando partout na monde entier oza veni tozoluka mama na biso mo babi asalaka kwanga na makemba basangisa. Est-ce que yebi kotongo? Ça va na yebi ya kotongo. Ya kotokuna? Na 64. Mais asala kwanga kitoko Asala ngo. Merci beaucoup balanda émission Moseka de Malheur moderne. Boyoka ndi na biso lobi tozoluka kaka mama kaka 64 hein? 64. Merci. Ok, tozotambola kaka on dirait to commis déjà, tout le monde déjà. Awa 63, c'est que awa 64. Awa ingende 64. C'est que to commis esika on va la kisi biso et puis maman na biso. Awa tozokota totoke na msaki. On Michel. Tam so mbwata ko ozala awa. Ile ya omoni tozozela kaka. Auto bakaki batula mpaka ba mona PLV na kati ya chaîne YouTube na kati ya découverte. Biso totambola na biso soko tokia tozotokia nano tasumbwa kozala kati awa tevite. Bonjour papa. Bonjour. Pardon, excusez-moi, pardon moi. Ouais, c'est ngende hein. Ay pas maman la sauce à la kwanga. OK, merci beaucoup. C'est que eza awa tokoti na biso bolandi totuna partout. Ndeka sango mama panzani nde tokoti. Merci tokota. Merci beaucoup. C'est ton esthétique mbemba tokoti. Sombo kakaka. C'est bon, c'est sur référence, c'est awa. Oh là 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 là. C'est faux, et là on est en faut ça la nini? Il faut on a dit nguba. Il faut ça la kwanga ya nguba, il faut ça la kwanga makema pena na publicité. C'est que photo zela. Pour je pas on a yebika pour yeba 10h. Ka si comme moi na zolo bananga ke ba benga ki à partir de Rwanda ba lobi ke 10h pour koma. Ya solo ah. Ah bon, ça va. Merci beaucoup Valandia et merci beaucoup Valandia émission Moseka de Malheur moderne, comprenez mon émotion. Quand tu vas non, c'est émission découverte où le lot découvrir maman na biso. Bon moi qui viens de banda tozo tuna maman za na siksi na ye. Pe to koti siko na kati sikanini o to kolo ba non ça nda bureau na ye quoi place oyo maman na biso asali na biso kwanga o ba sakisa na makemba. Moi c'est la première fois ya ko toyoka ka maintenant na mona petit. Et ça c'est la première fois toyoka ki basakisa kwanga na nini na makemba yango pema émission na biso émission Moseka de Malheur moderne oza na kati ya chaîne YouTube lelo toyiye penza toyesiko na koti na kati déjà na yena luka mama nanga esika ausala musala na ye. Tola nana non étape liboso ndenge mama asalaki oyo tozoki na bilili après to koma na suka ndenge nini tolanda mama na biso tolanda awa oyo ezaki na saki siko totiti yango na sachet bolo kwa toti na sachet yango siko na bani kolongola ndambo awa nazo pompe wana tobenga ngo pompe donc kopase wana ozo sala ngo ale ozo sala boeti osali ale kwanga eleki na mai oyo ale misisa pambe tikali tobwaki kuna place wana po misisa wana eza ya kubwaka de kwanga sala mabomu wana eza lokola première étape. La première étape esili allez to charger yango na basaki wana deuxième étape so to charger na basaki esili allez sikoyo to baloni muto muto wana to balona na nzungu kako ndire nini fufu yaka
kusomba basaki kuna na wenze wana bengaka mombele na mombele ngaluza sikoyo bando osalaka boye ti nyonso ezala passé bando osala boye ti nyonso esila ti nyonso kosila basin oyo etondi après sikoyo oyo nde première étape. Deuxième étape nde nini? Deuxième étape ezali soki kwanga nyonso te tosilisi kopompe etondi awa na sani nasopi mai esili nasali lokola na sukoli yango esili nabandi sikoyo kocharge yango na tuki wana tuki ya monene wana eza wana mpo mai wana ekita nyonso mpo mai wana ekita nyonso tu kwanga etikala ezala yango na yango ekangami esali sikoyo lokola donc elongwe mai ekangami donc so tolandi bien nyonso ozosala ezalaka mpo kolongola misisa wana ekota na kwanga te kolongola misisa donc kosalaka lokwa kosukola yango mais kosukola yango entre temps eza lokwa tozolongola misisa. Ok. tosalelaka yango wana oyo eza lokola première étape oyo esili okati ile okoma deuxième étape ezwaki badeshe wana sisa wana sikoyo wana première étape deuxième étape sikoyo kwanga efandi na se mai likolo sikoyo mai wana osopa yango tokosukola yango defu evandi lisusu na kati ya tono oyo tuki oyo tomoni saki na kati ya tuki yango so role ya saki eza nini? Role ya saki sikoyo ye akanga kwanga akanga manyoko oyo po ebima te mai ebima nango manyoko ebima te mai ebima manyoko ebima te role ya saki oyo sikoyo opération yango ya kobana kosala kwanga kobalola yango kolamba ti kokanga kasa a partir ya lobi te esali boye trois étapes nyonso esili tosukisi wana suka Quand tu vas tout la maman ou eza place ya maman ça la chance de okuta bien maman na biso yo déjà so balo la systématique. Bonjour maman. Bonjour yaya. Balandi ya émission Moseka de Malio moderne ba rolando partout mo kombo ça la bien. Ngai komo nanga mama
Nkama Julienne, la patronne de Chikwanga. Siri Ngende, numéro 64, commune Ngiringiri. Merci beaucoup balandia émission Moseka de Malio moderne pe découverte bogini mama na biso apesi kombo na ye mama musala o banaki na mbula nini musala oyo mama na biso mutalakisi biso yango donc na bandi yango bomwana na kokoloba na bandi yango na âge ya 15 ans ti lelo oyo nazo sala kaka na komi na 62 ans kana musala o kaka la musala oyo to banaki ko fournir kwanga na Grand Hôtel wana ezalaki Inter tozo fournir kuna après sikoyo Inter lere longwe ekomi Grand Hôtel kuna na Gombe kuna nde to fournisaka bakwanga sikoyo bakwanga ngo neto eza neto ya balobi ya makemba wana ya ko sala ya makemba na salaka ya nguba pe na salaka mais c'est que ça ya cher makasi pour nano biso na cité nano to lia ngote bon na sala ka kaka sur commande ya solo na sala ka ya makemba sur commande bato bazana mariage ti anniversaire ba ye mama sala biso kwanga na sala ka wana sikoyo kwanga moko na tsaka ngolo kola 1000 francs ya makemba c'est vrai nguba pe 1000 francs sikoyo na olakisa bino ndenge to sala ka kwanga ya makemba na ya nguba. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka de Malio moderne boyoki ndenge mama na biso asili koloba olobi makema na nzungu za mibimba to sombi na wenze to yena ngo eza mibimba to longoli poso to tina nzungu etokilele kutoka ale to longoli babiloko ya mwindu wana après ale to tina liboka to tuti le to ko tutango ale esili to sali yango to fini likolo libaya le to ko fina yango ekoma kaboyi oyo siko eza makemba c'est vrai déjà to sito tuti yango donc siko ese sali boye allez to vu sikoyo manioko oyo na lamba kuna na nzungu na zui une partie o na lamba na nzungu yango oyo allez na kamati sikoyo oyo ya mubesu na sangisi le na kusangisa ngo nazo sangisa ngo po esangana bien ebima bien allez soki esangani bien nyonso tu esangani allez faut na sangisa ngo bien oga ke batula mpaka se bamona peleve onga na komona awa c'est moi c'est la première fois toyoka me mama sangwe panzani poto mobimba kokamwa est-ce que mama zapena ba conquérir mambo te pona bakwanga na zuna no kwanga oya makemba na zu conquérante po bato bele bayebi yango te ya solo loba sikoyo peut-être l'air bazomona na bilili allez babandi olanda mais ça moi passe pour bayiba faire ponga ngaloba apesa mwana yeso mais ata moko abombaka sikoyo soki nasangisi boye sili na zu sikoyo makemba o na tutaki allez nasangisi nango Parlant d'émission Moseka de Malio moderne na kata découverte bogo mona kaka nde mélange salama awa kokamwa ya boye pinda ba juwa pikande to bakaki c'est pas tout lampaka ba mona mpeleve o mama na biso ko sala o mama lobi abane on depuis 1900 combien âge à 15 ans lelo mama sana 62 ans et ça blague te c'est que mama azana ba souvenir ya ebele ya musala oyo ya bola baki musala ya zoba ezalite mabende koiba c'est que bana pe bandi ko kolangwa na lagisi bana na lagisi pe bakoko bana pe na oya mibali bayebaki yango c'est que bana pe batang classe kana musalo batanga classe na musalo oyo basilisi ba université la bango pe na musalo basali licence gradué na licence kala na bakwanga oyo balandi ya émission Moseka de Malio moderne boko mona kaka po biso to bakaki batula mpakam c'est pas mon appelé ya moto ko mona awa mai ekobonga na vino epaya mama na biso bonga ko ngande ala na opembe metala ndenge changer couleur ekomande lituma ko kamwa ya boye baju wapi ka mama na biso kaka to bika na ingende 664 soye awande okuta sur commande yango ekendaka na loin ko kamwa na kati ya émission Moseka de Malio moderne.
nasalaka mpe bakwanga ya minene oyo ezali ke mwana kokende libala ale nasali ya minene obabenga kini 7 jours okosala ngo mpe kini 7 jours te biso tosalaka kini 31 jours. Oh là 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 là. C'est vrai. tosalaka kini 31 jours 7 jours te po 7 jours bobandi kolia ekogumela te mais 31 jours donc banda bobanda kolia. C'est vrai. Kwanga wana na tono soki na tiango etombolaka bana mibali ata misatu be mine kokamwa so na kangi yango bana mibali fo bazala misatu be mine po batombola yango batia na tono fo baza na type na papa na monaki luru moko telemaki awa fo ba type wana baza ta misatu ta 4 kitoko makasi. Alors ouais yebi kazala besoin ya commande ya kwanga ya munene pour la mwana akende libala aye apesi commande na kosalela ye Merci beaucoup Balandia, émission Moseka de Malio moderne na kata découverte. Bokolanda maman lobi tout asala na ye. So ba selo même 2000 kwanga surtout ba poto bolela kwanga kitoko boye. A osala na ye, même lobi 30 millions de kwanga a osala na ye pour maman lobi na bakoko. Na bana nyonso bazu formation pour maman abanda ki on ne pas ye moko moboti maman mutalakisa ki ye pe maman lobi na kotika pete bana ye pe na bakoko na ye na bina bakoko lela ba tout ba ndosaka musalo kitoko wapi ya boye ba ju wapi c'est ton esthétique mbembo papa na beti pe papa na riti na kati ya émission Moseka de Malewa moderne kitoko makasi. On peut s'emballer les sous hein. Oh bakemba. Oh ya makemba. Bonjour. Bonjour. Simba no micro nanga na téléphone bwana. Na mona mosi kitoko be. Ça va? Ça va bien. Comment on est? Comment on a Kanizita? Mais Kanizita? Oui. Mais ndeli nga na moni mosi kitoko boye na ba moto bakoni ndebi ni bana kisa ba soni po ni. Ah, biso ezali musala ya famille. Ya solo? Oui, bakoko balakisi biso ba mama mpe tosalaka. Mpe tozotanga tuzipi ba diplôme kana musala ya kwanga. Kitoko sana mno ozingo sala ba kwanga. Oui. Po ni. Que pour nous ça to botameli na yango yango peso tangisa biso tina ba université ka yango tuzo fota so ambon. Mais conseil no pesa ba ninga no baso bazo yengaka net belengi net yo balima ka otambola conseil no pesa bon. Bon pour moi conseil na pesa bon banda ka musala. Ko misusu ba omona jeune fille ko biso ndina kisali nika kindumba pa ambon. Biso bakasanga kindumba pas yambo mais biso to point to sa kindumba na musala au moins 10 francs to mama elamba moi lipa to zo lela moi elamba to lati pe mo pa mona ndela musala kana kwanga na ndako te kiso sala ko te po kwanga oyo banda na ko benga koko lolo na bino ha opo koko na yo banda ka yango ti koko na bino asali ti le bino bosali seke za musala valeur vous comprenez merci beaucoup na sepeli makasi pesinge sengo makasi kitoko makasi mais faut pesa oyo sabaninga na bino bazo tambola ta benga bayaka ko ya bisu ba komo ka soni na kwanga solo mais bisu sana bisu na ya solo baliga batambola ka butu oh ko kalma sala to niza musala solo boy na boy mais solo na yoka na taka kitoko ni osa boy ko kalma mumbo te pesa ya nangola wala pesa mumbo te na mama kulutu asa nangola oui na pesa mama lek na Nelina mobali na bana na mama lek na Ida linganga na pesa ba mbote belé. OK merci.
Osko maman le botie mai oyo po. Na kama siko bakwanga oyo ngana kangi, makemba na oyo nguba siko na tia kuna po etoka. Etoka ebela po tolia. OK. Merci. Beso. Siko ilifona tia ngona kata nzungu wana. Na moto ali etoka soke toki ali ebeli to longoli siko to banolia. Kitoko makasi. Boende zalaka ndi biso tolobaka ke posa ya kosa ya kosanzola nzambe nde mokonzi yeni mutapisa biso makasi lelo toluka mama na biso na kati ya ingende 64 posangwa mama epanzani mokili mobimba nzo mama bana musane bandakala musala azo ezate musala soni zate yango lelo mama azotangela bana bakoko na ye nyonso tuto kuti awa kana musala oyo oyo bakwanga yo yango na tia kati sachet wana on a fini kango boy ndio na fini kibongo ali tuzo sera kaketo. OK. Mais oh ça la zangi makemba na nguba oyo eza na makemba te eza pe na nguba te oyo siko nazo sala ya munene oyo na yebisaki bino ke na sala ka kwanga ya kini 7 jours te mais kini 31 jours mais oyo lokola ke ndenge tozo sala nanu kaka ya kini 7 jours Ona ni bandinga obaza ya mbula na yo ba balika ko senga senga poni na yebi te soki bazo raisonner ndenge po muto ayebi bien ke makila na mayeza na nzoto maboko mibale ezali makolo mibale ezali miso ezomona makanisi pe ezo sala oza na famille na yo munene pona nini te oluka eloko moko osala po etikala lokwa souvenir na libota na yo neti par exemple lelo yo mama na biso sakufa mais atiki biso na musala oyo tozosala biso tolakisi bana balakisi bakoko donc tolakisi na bana oyo biso yoboti neti wana oyo yo zwi émission aza koko oh là là mais nakoti sombo na koloba kene na mombele somba saki ya kwanga sombi saki ya kwanga soka sombi saki ya kwanga sili lera koyanga bibo fungola ngo yo moko pe banda kosala okukuta yepe bandi kosala akobanga te baninga bakoyala bitena zana na musala moyena bima nete zanini tabitambola tambola senga muto azo raisonner vraiment il falinga asala moi eloko moko boye par exemple neti biso boye na ko loba comment lokola héritage na biso tozo ba commande belé ya ba mariage ya anniversaire ya belé penza tozo mai wana totiaka po esangana bien ezala bien na kati ya kasa efanda pe bien ebela pe bien yango na mai pe totiaka wana nanu kangi yango na kasa te osali bongo yango nalobaki bango baya lelo donc oyo siko eza kwanga oyo tobengaka kini 7 jours mais ndenge eza wana nasali kini 7 jours mais nasalaka susu kini 31 jours oyo ezalaka ke omoni grandeur oyo natia yango siko misato na moko
oyo ezali ke mpo bana mibali bazala ta misato mine mpo bakotisa ngo na tono neti papa aluru atelemi wana ye nde pende fo amema ngo po motu moko akokoka te kitoko. donc oyo nazokanga yango nabongisa yango bien nakanga okontinue so kotala. makasa wana minene oyo tosalaka yango mpona kwanga ya minene oyo kwanga oyo tozobenga kini 7 jours na kini 31 jours. donc ifo kosomba makasa ya minene esalaka oyo na makasa ya mike Quand on voit que télévision et en radio, c'est beaucoup moins rare. Les moments bandaki, surtout comme il fallait ça 31 jours, mais aux assos 7 jours. Comme moi, c'est pas tout l'empacam, bah mon appelé, on a la commune. Sikoyo kokanga. Mais ils ont tami pour ebela wa munene wana. Il faut ça la 4 heures de temps sur le bando toka. Ya solo. So tiens on a 12 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures bolongo. C'est vrai. Pour ebela bien tina kati. Pour soko weli kolongo la ngo mona na kati ko bela bien. Molobo silisi kokanga oyo na sisi kokanga oyo sikoyo yango tobengaka kini 7 jours. Mais soki oza na problème ke mwana linga kende libala obalisi mwana mwasi ndenge ezalaka ke ozotindele biloko tabaneki basombaka na saki ya fufu siko oyo wana ya munene tosalaka donc oyo osali yango misato nosangisi yango na moko ebimi munene koleka wana ezalaka donc bana mibali fo bazala misato bie mine mpo bakitisa yango na tono wana siko nde okotinda mwana na libala oti taba oti kwanga wana oti na saki ya fufu ya wana 31 jours wana 31 jours bazolia bazokata ndambu ti 31 jours oyo nde 7 jours 7 jours oyo na 7 jours ekosila mais wana en tout cas 31 jours merci.
awa ebeli ya awa sikoyo ebeli nakitisi na nzungu place banaki kotokela oyo ya makemba mwa ndenge ebeli ya makemba oyo nde ya nguba nguba bomoni mpe ndenge ebeli nguba mpe yango ezomonana oyo ebimi jaune mpo likembe yaka jaune oyo eza pembe mpo nguba ezalaka mwa pembe yango na mbeli na fourchette ndenge eza boye oyo ya likemba soki olingi olia yango mpe ya pamba olie na yo mpo likemba mpe ya pamba baliaka soki mpe omonike te naza na Thomson na ngai ubien naza na nini makayabu na nga ubien naza na sardine na nga ubien naza na ngombe na ubien naza na soso na nga na lambi na kwanga na nga likemba oli soko omoni peke bo nguba oyo batiaki na kati ya kwanga wana ya nguba eza mwa moke na bakisa nguba mosusu bakalinga natia pembeni naliaka nango okolia mpe oke kasi nazozela mbeli te mpo nakatakata na fourchette yaka na mbeli na fourchette oyo sikoyo ya nguba zwa sani batila ya davana ya nguba yabiye pada ça va soko makasi solo kandi mokolo lia wana lura onyema ona ndenge moko c'est que sentiment danger soko makasi donc ozwede te ya solo kwanga nguba Kata mususu ata ya libaya tozinde oyo ok émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka Vous en avez marre d'envoyer de l'argent vers votre famille en Afrique et qui n'est toujours pas utilisé à bon escient? Comment supprimer la frustration et la peur au ventre qui hantent les esprits de la diaspora lors d'envoi d'argent vers l'Afrique en se disant « Est-ce que l'argent envoyé à ma famille va-t-il être dépensé à bon escient ?» La réponse est toute trouvée avec l'application Monfa qui
qui vous permet d'envoyer la nourriture à la place d'argent et qui sera livrée directement à votre famille au pays en Afrique. Comment faire? Tapez appmonfa.com sur un moteur de recherche comme Google et ça y est, vous êtes dans l'application. Cliquez ensuite sur une des 3 catégories suivantes: supermarché, boutique ou restaurant. Choisissez alors votre pays et la ville, exemple RD Congo et Kinshasa. Voilà, vous y êtes, vous pouvez choisir le magasin et commencer vos achats. La marchandise sera livrée à votre bénéficiaire sous 48 heures, sauf si c'est une commande pour le restaurant qui, elle, sera livrée le même jour. appmonfa.com, la solution à vos problèmes d'envoi d'argent vers l'Afrique. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle équipage, l'émission Mon secret de Malewa moderne. The wind, the clouds break, the shadows start to fade.